Salut mes frères et sœurs, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, na ilele suliboso na bino, kubakisaka ka un de plus, na onkolo akotia katinanga, ni nenga kina loba mukwa lelo, lelo na zolobela, oyo nzamba za koloba na biso, toyaka na mokilo na mission. Mais mingi toko bungisa ba mission nzambe katina bomo na biso likolo na kozala entouré na bato esengeli tozala na bangote likolo ya ko accepter bato misusu na katina banzela na biso likolo ya kotambola na katina ignorance pe na aveuglement toko bungisa ba grâce pe na ba mission oyo nzambe apesa biso na sena moi oyo ndeko nanga tobota makapamba te tobota makana raison mibale o tozali ko servir nzambe tozali ko servir monguna kasi lolenge monguna azali risé akoya ko étouffer ba grâce nzamba tia katina biso po ete soki asili ko détruire yo liboba o nyonso batalela kiyo bakozala pe détruire ndeko nanga monguna simba kaka mutu asimba kamutu po ete soki mutu ebebisami nzoto mwemba pe ebebisami yango ndeko nangai tikete mission nzamba tia katina yo oyo atia po na yo na tina libota na yo ntanaka par hasard te tozaka na démission ou to ya kobongisa to ya kodétruire kasi mingi to lukaka mission na biso na mokili ezali nini soko zali na kati na volonté na nzambe bongisa na onzamba sa tindelaka yo kasi soko zali na kati na mabunga zonga na sama kona nzambe senga ngolu na nzambe kati na yo pe asosoliso na kati na molimo ozali nani bomo ine ezali nini nini esengela kosana sena moi oyo mingi to kosambela me sengela liboso koyeba mission na sena moi ezali nini eza pona kosunga libota ezali pona ko intervenir pona bato e koyebi mission na sena moi te tozala ka ko tatone yango komona to kobundana yango mona to kozanga ka bakimi esengo pona ni to koyeba nini to yaki kosana sena moi o ndeko nanga soki kino lelo baninga yo botama na bango bazate na bomoi soki ezana ba oyo bozalaka na bango kino lelo bazali na sena moyo te pe nzamba za ko garder yo na ba situation nyonso leka ko traverser ndeko nanga yebe eza na mission moko eza na bomoi na yo ona no sosola te mais tellement que tout entourage na yo eza ko étouffer pe ko aveugler yo oko sosola grâce nzamba tia kati na yo te liloba na nzambe eza koloba na bisoni ce toke na 1 Corinthiens 2:14 eza koloba na biso mais l'homme naturel n'accueillera pas ce qui relève de l'esprit de Dieu car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on a jugé. C'est la parole de Dieu. Grâce toke na makomi yo. Que tozali bato naturel, tozali koyeba nini ezali kolekana te, tomona kataba koyebiso likambo okomwa lokwa bato na babata maboma. Okomona lokola bato na bayebi iloko ni bakoloba te. Na nini oyo ozali ko juger ozali ko memango na kati na bomoto. Balobi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui commande le naturel. Alors, ce qu'on zali naturel, pe esprit na yo zali ko comprendre te, ni ne zali ko lekana nde konanga, okotambola lokola ya aveugle, okotambola na kati na ignorance, okotambola na kati na étouffement, okotambola na kati na manipulation, okotambola na kati na ba condamnation, malgré ozali ko sambela, malgré ozali ko luka nzambe, mais tant que olimo na yo, nane sosolite, ozali nani, nde konanga, okozalaka butumu étouffé, parce que yo moko ozali ko reconnaître identité na yo te. Mingi tozali ko accepter bato na bomo ina biso mingi tozali ko s'approcher na bato mingi tozali entourer na bato bato bazali ko nuire pe ko détruire bomo ina biso bato yo monguna sili ko placer pona koyeba ko empêcher yo okoma na o ezali mission na sena moi oyo na lolenge ni ndeko nango koloba mama Josiane ngana sambelaka ngana yebi nzambe ngana tambola na kobanga nzambe nzamba se révélaka kati nanga ndeko nanga tant que nano yebi personnalité noté na molimo, tant que yebi identité na yote, ndeko nango ko prier dans l'ignorance. Prier na kati na ba trouble. Oko sale la nzambe na kati na aveuglement parce que yo moko zali ko yeba valeur na yote na kati na bonsambe. Mais identité non ndeko nanga tant que nano découvrir yango te, aussi ko accepter n'importe quoi, aussi ko yamba n'importe quoi, ozali ko lia nyoso. Yeba ke identité nezako ezali kozala détruit nani akoko ndimete mwana mokonzi
bakute na kati na fulu azali kolia, bakute na bisika mbindo azali kolala, bakute bisika na minyoko azali kotambola kati, bakoloba non aza koyeba identité na ite, lokola azo yeba identité na ite, de biso pe to profiter bako détruire ye, parce que ye moko aza koyeba puissance nini ezali kati na ye. Ndeko nanga, mission onzamba apesa yo autorité, apesa yo connaissance, apesa yo pouvoir na libota, na entourage na yo, na musala, ete présence na yo, ememaka lumière to force moko na kati na baninga. Mais tellement yo moko za ignorante, oza ko comprendre angote, oza ko yeba angote, ozali ko tambola na kati na aveuglement, okomona grâce wana ebungisami kati na yo, parce que yo moko ozoyeba ko salela yangote. Ete babiloko ne senge to acceptaka na ba vie na biso. Donc yo découvrir ozali nani en réalité. Parce que balobi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oyezali libande ezali kaka bakor. Parce que tant tolobaka, mutaku faka tolobaka, il est parti. Qui est parti? C'est l'esprit qui est parti. Alors, tant que yo yebite, que molimo na nga nazali nani, nga na nzambe atinda nga na se moyo pona nini, likambu nini nga naka kosana se na moyo oyo, ndeko na nga, tant que okoyeba yango te, oko accepte na oba acceptaka te. Oko avale na oba avalaka te, oko mela na oba melaka te, na komiyebo zali nani, oko yeba siko nani esengeli azala tout autour na yo. Tant que yo miyebi te kozali nani, oko yeba pete nani esengeli azala pembe na yo. Oko se retrouver que okomi entouré na bato bazali ko détruire yo. Mais yo zali ko mona bango lokola bato na yo. Oza ko mona bango lokola ba proche na yo, parce que oza ko yebe lolenge nini yo zali te. Alors bango tema monguna sili ko utiliser bango baza la proche na yo pona ko dépouiller yo, pona ko détruire yo, pona ko déstabiliser yo, yo komona bango lokola ba ami proche. Ndeko nanga, Yesu Masia azaki na 12 disciples. Mena kati na 12 abande koyeba oyo azali yanga, oyo azayanga ite, oyo azali yanga. Même Yesu Masia bande kopona. Soki aninga kende kosambela abande komema 12 te, abande ko trier. Alors soki abande ko trier po ayebaki azali nani. Yesu abande kopona na kokende na nani, na kotika nani. Komi yebite yango komonaka se retrouver na bisike sengeli tozala te. Bi mission na yo kene aki na se na moyo yo pona kokangola, pona kobikisa, pona kopesa bomoi, pona kosunga baninga. Ndeko nanga toakana badon onzamba pesa biso. Likabo na yo wana, yo moko zali ko reconnaître yango te, na kati na bomoi na yo, monguna koya ko itufe yango. Alors yo moko, to yo sunga, esengeli yo moko na nobika. Siko yo ndeko nanga mission zamba pesa yo, ya kosunga bandeko, ya kosunga libota, yo moko bikisa mite. Yo moko za kokangola mate, yo moko zali ya kokufa, yebi sanga lolenge nino kobundela, ba oyo nzamba tia sima na yo, po yo bundela bango. Po yo moko zali ya détruit, yo moko zali ya kobeba, ndeko nanga, muta kobeba bongisaka te. Soki to koti na liboto yo tata za na bomoi te, mama za na bomoi te, okokuta bana wana, kufa na kufa mutelati bango. Yango monguna ayebaka. Soki nzamba tinda yo na mission, akobanda na ko détruire yo. Parce que soki a détruire yo, ayebika détruire génération mobimba. Soki a détruire yo, ayebika déstabiliser libota mobimba. Soki a détruire yo, ayebike na sima na yo, eloko moko ekobima te. Toza ko sambela, to luka toyeba tozala kabanani. Nini nzamba tia kati nanga, o mokile kombataka. Nini nzamba tia kati nanga, o mokile itufaka. Nini nzamba tia kati nanga, o mokile bundisaka nga. Ndeko nanga na tango yoko yeba, ozali nani, et pas yoko prier avec connaissance intelligence, oko eba nenga ko focaliser prière na yo, pe tango wana oko bima molongi, même kakatane telemi liboso na yo, même bitumbe telemi liboso na yo, même batie bitamba ndenge nini, tellement que oyebo zali nani, et kozala n'impact mon côté, parce que yo comme ko tambola déjà likolo, ya ba bitamba banguna o basili kotia liboso na yo. Mais tango to miyeba kate, ndoko mona bitamba banguna, ezaka na impact na bombo inabiso, po toza komiyeba te tozali banani. Banani ozo tambola na ye. To tambola kana bango, esenge to tambola kana bango te. Ezana batumso esenge to tambola kana bango, to boaka bango mosika, zokande bango nde nzamba, pusa pembe na biso po to tambola kana bango.
eza na bao bakoya kotambola na yo po badepouye yo, po baétouffe yo, po badétruire yo, po bazangisa yo kimia. Siko ba oyo nzambe atiaki pembeni na yo po bango bazala proche na yo, tellement que oza komiyeba tozali nani, oseloigna na bango, okenda mosika na bango. Lo grâce oyo nzambe, mission nzambe atia kati na yo, moyen s'épanouir eza te. Parce que ba oyo yo tie pembeni na yo, mission na bango eza po baétouffe yo, mission na bango ezali po badétruire yo. Soki badétruire yo, o nyonso esengelaki yo sala ekosalama te, alors bango nde bakoganye pe gloire na nzambe ekozala étouffe. Ndeko nanga pona koyebwa lingaka ya solo okoyeba na ba acte maloba biso nyonso tolobaka tolingaka Yesu naza mwana na nzambe na sambela, me ba acte na biso mute definisaka biso ke no naza ya nzambe tona na nzambe te. Okoko zana ba mi misuba pembe no ndeko nanga ba ye mission kaka pona ko détruire yo. Okoko zana kati ya tana libala nezali pona ko détruire yo. Okoza la même na kati na baninga bazana pona ko détruire yo. Okoza même na kati na musala nezali pona ko détruire yo. Masia aza juste. Tango ayaki na mokilo ayaki mission. Ayaki mission pona ko défendre cause na biso. O lelo yonanga tokoma na grâce ya kobele la petozwi. Mais soki Yesu Masia azalaki entouré na bato ba dominaki esprit na ye pe alandaki bango, nde ndeko nanga yonanga lelo tozi lobi kote. Siko ndeko nanga nzamba telemisa yo na kati na libota. Ozali na mission munene ya kobundela libota, mission munene ya kobundela libota, ya kosunga libota, ya kosalela libota. Mais yo tellement zali entouré na bato bazali ko limité yo, o babungisi vision, o babungisi grâce na yo pe okomi ko tepa ndeko nanga tanke na nozongi na o ezalaki ba promesse nzambe te, eloko moko malonge ko se réaliser te. Eloko moko abomo eko se réaliser te. Kino yo zonga na kati na o ezali promesse nzambe. Alors comme Satan a risé, a pousser tout autour de toi, à côté de toi, na bato yo bazawana kaka pona ko nuire pe ko détruire yo. Okomona siko oza ko se révéler ba promesse o nzamba sa ko révéler yo ke mwana nanga bisiko zali pesa miliote, bisiko vande zali ya yote, nzelo zali ko tamboleza ya yote, mais tellement que oza na ba tout autour na yo, oyo osile ko accepter na bombo ina yo, osile ko yamba na bombo ina yo, osila ko kangama na bango, okomi ko pesa ba promesse na yo, o nzamba sa ko révéler yo, alors zokande bazali wana pona ko détruire yo. Alors tant yo zali ko bimisa ba promesse na yo, bango pe baza ko détruire yango. Ndeko nanga ndeko mona to tourna ka isika moko. Ndo mona ka via muteza ko tourner, épanouissement zate, avancement zate. Poza entouré na baton nzamba lobaki, bakoki ko zala tout autour na yote. Mais bango nde ba entouré yo, bango nde ba encercler yo, bango nde ba na kati na nzela na yo. Okotikala ko biba na nzela na yo te, parce que zali na kati na nzela oyo bitambe na bango ne sili ko telema ndenge na ndenge. Senge to comprendre ka ba révélation nzambe. Ta nzamba sa ko se révéler te ba ko yokaka. Nzamba bi naza ko loba ba ko yokate, na ko interpeller ba ko comprendre te, na ko sonner trompette ba ko discerner te. Te ba ko discerner tango nyos o ezalaka ba promesse nzambe na bomo ina biso. Nzamba lobela kayoni, nzamba talisa kayoni, nzamba lobela kaoni, ndeko nanga zonga na bisika wana okoya ko discerner ke nzelo zali ko tambola ezali nzela na yote, bisiko vandi epesa meliote, malobo zali ko bimakati na ezali maloba na yote. Pona nini osili ko zala tout code osili ko zala entouré na bato mungu na plasaki na nzela na yo, okoma na langage na bango, okoma na façon na bango. Pona nini boza kolia nzungu moko sani moko. Alors lolengo komi kotambola musika na o ezali volonté na nzambe yango to ndima bindimela te, ko accepter mutu nyonso na nzela na yo te, ko yamba mutu nyonso na nzela na yo te. Mingo bayaka pona ko détruire, bayaka toujours na poso na meme, bakolata poso na meme yo bengi o yangai, o penza mu ya nzambe, o penza ndimela nzambe. Ndeko nanga balobi nyonso bakobelela Yesu bazali ya Yesu te.
mingi bakobelela Yesu me mitema na bango ezali ya bonzambe te mingi ezali kaka po mokili ebetela biso maboko na sambelaka na yebi nzambe na kendaka lingomba me soko otali misala tellement aza entouré na bato bazali ko accepter nzambe te azali entouré na bato monguna asili ko placer na nzela na ye okomona bomo ezali détruit. Il faut toyeba koza toujours na bato yo bayaka ko ide biso na kati na ba révélation. Bato bayaka ko pousser biso na o ezali ba promesse na nzambe. Na bato bayaka ko réveiller biso, na bato bayaka ko interpeller biso. Tende konanga omoni nzelo za kotambola, omoni likambo za kosala, omoni malobo za liko bimisa esengeli bongo te. De muta za liko sonner trompette, nde konanga so zali na bato bongo tout autour na yo. Ozana bato bazali ko pousser yo na o ezali volonté na nzambe. Na bo bazali ko réveiller bo moto na yo, na bato bazali ko talisa yo ozali nani nde konanga kumisa nzambe adore nzambe na yo kangama na bango ezali ba onzamba placer na nzela na yo pona kokomiso na o ezali promesse ya nzambe oyena likambu na yo bayebi lolenge ako do maloba na bango na onzamba zali kotalisa kotambola nzela moko okomi limité moza koyeba te na situation na kobima ndenge nini na problème na kobima ndenge nini nzamba lobela kanga boye mais lolenge na komona porte de sortie te momoni mutu mususu aye pembeni na yo abima momoni situation oyo papa momoni situation oyo kende na ngolo lolenge boye mais mango lolenge boye okomona kobima na kati ndeko nanga soto zana bandeko lolenge wana tuyebaki ezali ba angelo nzamba plasaka na bazela na biso pona kokomisa biso na volonté na nzambe aloteba koza toujours entouré na bato ya lolenge wana soko zali entouré na bato ya lolenge wana ndeko nanga ba promesse ya nzambe pe identité na yo okoyeba ozali nani soki tozana bango tout autour na biso teba kotingama bango teba kokangama na bango po ete ba wana nde tobengaka ba angelo onzamba pusaka pembeni na biso kasi ezaka pe na baami mosusu pembeni na biso ndeko nanga bao bayaka pona kosunga aye wana asungi yo ataliso nzela akomisio arevele ozalaki nani bombo ine ezalaki nini ndeko nanga nazoloba soki baami ya bongo bazali tout autour na yo zala na bango butu moi kasi ezali pe na ba oyo bayaka na bombo ina biso ba osko mongu na itilizaka ba o bayaka na ba intérêt na ba profit ayebi ke kotana na ko gagner boy wana na ko zwa boye de yaza ko mimona intérêt na amoni déjà kati na yo ke na sima muto yo na kobika na sima muto na ko zwa na sima muto na ko kende liboso na sima muto akosalela ngaboyi ndeko nanga ezali na bana même Yesu masi akutana kanango bato babande ko lande pona mapa bayebi ke soki tolandi ye tokozanga mapa kolia te zalaka bango babande koya pona liloba te bango babande koya pona lobiko te bango babande koya kapo balia mapa toi pe na bandeko ya lolenge wana okomona mutu mususu aza gentil na yo po ebi aza na intérêt moko aza ko solution kitoko po azali na profit moko aza tango nyonso neti aza ko présenter loko ana souci na yo ba problème na yo muta ko pesa solution po na sima nango azeba keno na ko gagner eloko boye na ko zwe eloko boye na simane na kokoma boye na simane na kokuta na likambo boye bazali ndeko nanga ayebi ke Yesu masi akopia biso mapa tokolia me maloba to wana zoloba etali biso te ayebi ke na simane lokwa nsi na gagné na komi koki na komi bwesiko na Yesu na tina na ete ndoko mona bato sikoyo na tango za na mikakatano oliko pusa na pembe na ye abandi ko rejeter yo abandi ko mono pamba abandi ko mono tina te abandi ko mona lokwa comme ça ko déranger pona nini ayaki pembeni na yo pona ko mona yo te mais ayaki pona eloko yo simbaki na maboko batu boni okomona ozimu tosungi ye olendisi ye okomisi ye otalisi ye mena sima kaka mutu na mutu akodetruire yo ayaki epai no na mission oyo batiaki kati na ye makoko zala sambelaka mais tellement ye moko pe amiyebi te identité na ezali nani
Mungu nazuye a utilisé pa bandi ko détruire yo sans ko yeba. Yango ndeko nanga esenge to yeba. Banani esenge to accepter na bomo na biso. Ani esenge to tambola na bango. Moto nyonso azali moto akotambola na ete. Moto nyonso azali moto akolia na esani mokote. Moto nyonso azali moto akolobela maloba na yote. Parce que mingi bayaka po ba déplier, po ba détruire, po ba zangisa kimi esengo après na sima nango bakei. Mais tant que yo yebi siko ozali nani, lolenge ya Yesu Masia ami yebaki na zali nani. Ma Yesu Masia ki na mokilo na mission. Mbageke ba apotre na ye bazalaki misusu kokweisama kobungisama me lokola ya yebaki mission ni na yaki na ngona sena moi oyo ayebaki kotala makamu na bangote me na ngonga esengelaki apusana na présence ya Nzambe na ngonga esengelaki ayeba ko adorer Nzambe ayebaki ko abande ko eba kopona na kokende na nani na okende ko prier na nani na kotambola na nani nani na koko pese maloba ko yebi ozali nani. Tant ko yebi mission za na yango, tant ko yebi identité na yo na bonzambe, o Yesu Masia a révéla yo ozalaka nani, otambo ozali nani na kati na molimo. Ndeko na ngai eza ya motuya ko yeba ozali nani. Qui es-tu? Mi benga mama Josiane. Oui, mais Josiane azali nani. Tant que na miyebi teke nazalaka nani, nazana kati na mabunga. Nazana kati na trouble, nazana kati na confusion, nazana kati na ignorance. Parce que mon peuple périt par la manque de connaissance. Connaissance de konanga, ezate na maîtriser parole de Dieu. Non. Connaissance eza d'abord ko reconnaître, koza ko yeba, nga nazalaka nani. Tant que na miyebi nazali nani, de konanga, de sika, na koza na connaissance wana, na mission zamba pesanga, na memango kino na suka. Yesu Masia akomaki na suka mission na ye po ayebaki azali nani. Ayebaki nini nazali kosala bomo enanga lolenge ne kotambola pe ba poto te bakoloba te aza koloba nake kobongisa bino bisika ba po baloba te tokozala na yo kaka isikoyo. Me aza koloba non nga nake kobongisela bino na kokufa aza kolobela bango mais tellement bayebaki tazali nani babande kozala kati na trouble. Me ndeko nanga luko miyeba yo zali nani. Tango komiyeba yo zali nani bato bakoza tout autour na yo bako bando zala butu mwe na kati na trouble po tango ata basali yo mabe na bango yo tellement komiyeba zali nani. On se na kati na confusion. Mingi tobungisa maka tango toyebaka te tozali banani. Bitumba to akanango ezaka bitumba musonite aka ya molimo. Onyoso to vivaka na moi elongisa esala maka deja na butu. Yaba lobaka nyoso to kutana kanango na moi. Yeba bute sili ko réclamer ango. Yeba molile sili ko réclamer. Yeba nzamba sili ko kokisa. Alo eyaka ko s'accomplir bobele na moi. Yango luka ndeko nanga tango zali ko sambela. Oyeba nazali nani. Bomo inange zali nini. Lo lenge ne senge na tambola. Lo bisika ne sengeli na nyata. Maloba ne sengele bimakati nanga. Na tango na bungisami. Lo lenge ne senge na zonga na kati na nzela nanga. Ndeko nanga na tango kotambo lolenge wana na tango yoko tosa liloba na tango yoko comprendre teke bomo inanga nazali nani okotambola molongi butu moi ezala obstacle ndenge nini ezala bitamba ndenge nini ezala ba piège ndenge nini na monguna okobima molongi parce que yebi osali nani et tant que yebi kozali nani pe oya zali kati no azali nani nde bisika totatolaka elonga butu moi batimoli mabulu omonike na libulu anotikali kozinda te po oza molongi tango batie bitamba ndenge na ndenge bato bakoko tuna lolenge nini. Mais tellement yo miyebi ozali nani okomona kozobima molongi parce que yo sil komona réalité likambo nyoso ndeko nanga eyana bitambe msumu nguna tiaka liboso na biso yo sil komona finalité na yango mais bango bazali koyeba teke mutoyo asili komona finalité likambo wana ndeko nanga tobima kabalongi ta nzamba se révélaka kotali cette situation oyo kozala troublé te problème oyo kozanga kimia te problème oyo et troublé yo te po finalité na yango lutala lolenge kozala ndeko nanga yango Yesu Masia ayebaki te na suka ya liwa na ye gloire mute kozala na suka liwa na ye ayebaki te gloire na Nzambe nde ko se manifester atalaki konyoko amate atalaki lolenga komata na ekoloso te atalaki lolenge munyoko ekolata te a intercédaki alobaki père est-ce que koko éloigné coupote
mais que ta volonté soit faite. Volonté nzambe ezalaki nini? Esengeli Yesu Masiya akufa po ete biso tozwa bomoi. Ndeko nanga, soki volonté nzambe na bomoi na yo, esengelaki yo okufa po libote bika. Kokufa ezali ya mosuni te, mais kokufa ya molimo po ete yo obika. Ndeko nanga, soki nzambe alobaki na nzela na yo, esengeli yo nde obunda po libote kangolama, libote bika. Ndeko nanga, tikete gloire na nzambe ekokisama, volonté na nzambe ekokisama po ete na kati na volonté na nzambe nde totambolaka balongi. Mingi toza koluka ba volonté na biso, surtout se tokolanda ba prière na biso, tosalaka comme si toza kokomande nzambe. Mais na sengo ndeko nanga, soko kolanda video oyo, libondeli nezala butu moi. Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ma demande na yo nyonso koko sala. Kozangisa koloba te que ta volonté soit faite. Ndeko nanga, la volonté de Dieu eza nzela na bomoi. Okoko senga nzambe eloko za ko senga ye po na yebi ke loko soki na pesa ngo mwana nga eko détruire ye. Alors volonté na ye alobi akopesa yo te. Alors tango yo za ko forcer, omone sika to bungisamaka, omone sika to bebisamaka, omone bisika to bungisaka mission nzamba tiaka kati na biso. Volonté nzambe elobi ete kota na ndako, yo lobi te nzambe ngai fona bima libanda. Mais nzamba za koloba no zala na ndako, yo lobi te na yo bima libanda. Tema nzambe sunganga na libando na zako kende, nzambe salelanga. Omoni teke ozako libondeli na yo ezali moko te na nzambe. Yango libonde no ndeko nanga, tanso tolobaka na sima nango nzambe na sengi, mais que ta volonté soit faite. Malgré volonté nzambe ni koza la passe, yeba kotika ngo ekokisama. Na sima nango nde tomonaka gloire na nzambe. Makambo mingi tolelaka, mais na sima nango nde tolobaka nzambe zwa lokumu, netolama, sanzolama. Nzambe soki na sosolaki yango, soki na yebaki yango, na sima nango nde toyaka ko reconnaître. Lokola azali alpha, abandaka. Azako tambola na biso lokola Emmanuel, achevaka na biso lokola Omega, pona kotalisa gloire na ye. Mais lokola tozaka na Emmanuel kati na biso, azako tambisa biso na volonté na nzambe, esika tobimaka balongi. Ndeko nanga, zala tango nyonso na nyonso zali kobanda. Emmanuel azala kati na yo, oya kokomiso na ilonga Yesu Masiya. Tikete nzambe na lola pambola bino, mokokisi na bilaka, mopesi tina biloko ezanga tina, oya luka biso na kati na molili, apelisi la biso mwinda, atalisa biso mabomba melo, aza kotambusa biso butume na kati na connaissance pe intelligence, pe na kati na discernement. Tikete liloba na ye, e bakse susu ende plus kati na bino, bisika bolala kibola muka, bisika bobunga kibomona nzela, bisika pase ezali lobiko epesa mela, mokokisi na bilaka, kokisa bilaka na ye. Grâce à nzambe bana ko accompagner yo, akokisa bosenga na yo, oyo akokisa ka bosenga na biso. Que vous bénisse, on est toujours ensemble. Merci beaucoup.